On dirait que à Sentinel TV, Bassangwa Congo, la banda qu'on a vu nos spécialités nabiso, il y a les messagers de la bonne nouvelle, les pasteurs de la diaspora, Proverbe 30-30. Et ça, Yinda et Yindi Mabele na Kinshasa, Kabila a un grand problème sur l'apparetimba au tétalier. Donc Kabila vraiment les lots na Kinshasa, Batalissier qui va l'ingakete. Félix Tshisekedi a atterri na Kinshasa, Mokili Mobimbe Ningani. Arrestation, bakangi batu, oyo, aéroport Anjili et Boukani, dans le Boukana Bongote. Donc, Félix Tshisekedi, on moni confiance au peuple congolais au Sahanayo, mais c'est le ba attroupement na nyo sotu ezoya. Bato tu bazwa ozelayo, bazan entendement kaka moko Kabila kende bo signé sous bakor na été. Bazan ali solo mususu te ba na ngo posa balingi Kabila ou à l'arrêter ou histoire na ezalate. Ce qui transition est au salama. Ce qui est na Congo, l'élection est salamate. Mais Kabila a la sous-présidente. Kabila a la sous-présidente. Kabila a la sous-présidente. Peuple aligné Kabila a la sous-présidente. Balakisio. Mouloyo. Ba Congolais balobi boko kanga boko lemba. Boko kanga boko lemba po balingi sous Kabila te. Mais et là, oyo tokoyi koyebisa na Félix Tshisekedi pe na ba Congolais nyonso surtout opposition na niveau ya poto ba moni ke opposition ya Congo ezali opposition moko ya mabe ya ventre opposition moko et décevoir bato parce que soki opposition wana ezaka makasi soki opposition wana baza lokola ya Burkina Faso nde Kabila sake ndeki kala opposition ya Congo lelo o ekomi ba elie ya Kabila. Kabila soka alinga li alinga tricher alinga bakisa pouvoir azoko coopérer na opposition alors ezali mawami binomo bomoni ke arrivé à Joseph ya Félix Tshisekedi na kin Kabila atindiki basoda ebele et ngolokisa ke Kabila dirige avec l'armée et la corruption. Donc Kabila c'est un dictateur ana pouvoir te mais azo utiliser ba arme pour na ko imposer pouvoir na ye. Donc, Kabila s'accroche au pouvoir par les armes. Kabila ne dirige pas, mais il a l'armée et il dirige par force. Kabila appartient au passé. Tout ce qui se passe est un signe d'agonie des régimes prédateurs. Kabila et Cécilie. Oh, tous les autres salamawana ezali agonie ya régime moko ya ba prédateur. Alors Kabila les armes et les chassera car il a utilisé les débauchages et la corruption pour fragiliser l'opposition et glisser. Mais la jeunesse congolaise est prête à punir Kabila. Son corps sera traîné dans le riz de Kinshasa s'il ne quitte pas les affaires le plus tôt que possible. Et Bembe ya Kabila et qu'on a traîné na Kinshasa lokola Samuel Do lokola Yabat Moussousou par respect na otanga kombo Kadhafi parce que c'était un Africain. Soki Kabila azo s'entêter et bemenaye et kotambola na Kinshasa ba kokata katango po ba kinoa ba siliki. Siko likambo munene pour na koyesa bino ke erreur munene opposition sali ya kosangisa Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi, bien qu'Aza Zambien juif, Aza Congolais, mais Aza Moutou a collé na Katanga. Aza Moutou Aza l'esprit à Katanga. Or, qui dit Katanga, voit Moïse Tchombe. Moïse Tchombe, situation Oyo, Kabila, Akangi, ce qui dit Kamongwe za solo, Nenge Kabila Kangi, Moïse, Akita Kinshasa te Moïse Tchombe pe Mobutu asala ki ebongo. Mais Moïse Tchombe le azaki en Espagne ala ki pongite, azako sala ba vidéo te. Moïse Tchombe atinda ba Jean Scram, atinda ba bataillon Léopard, atinda ba mercenaires na Rodésie, na wapi baya ba récupérer Lubumbashi pour avion Kweya. Les récimbité ba ke ko récupérer ki Sangani pour avion Kweya. Et a mataki avion kolonga Bruxelles a Kiti a commis na likolo ya Algérie. Boumedienne a kangi avion na ye a kokufa na prison kuneska batela ge poison. Donc il faut que Moïse Katumbi c'est un aventurier.
moto azo distraire bato parce que soki azalaki na sang ya Katangé, soki azalaki na histoire atangaka histoire Moïse Tshombe akufa po alingaki azwa mboka avec des mercenaires. Siko yo Moïse Katumbi olobi oza na mbongo, olobi oza congolais olingo ko président Congo, okobenga na Kabila na ba déclaration. Pourquoi la stratégie à Moïse Tshombe? Moïse Tshombe n'avait que 48 ans, Yosso dépassé 50 ans. Moïse Tshombe était plus jeune que toi, mais il a une ambition de libérer Congo. Atindaki ba mercenaire, atindaki ba Bob Denard, atindaki ba Jean Scram, atindaki ba Touane surtout ba bataillon Léopard. Pour babotola ou Kisangani ou Lubumbashi akita abotola mboka. Yo sikoyo ovandi na poto bazomona yo na ba boîte de nuit alolobi oza libérateur à Congo. Donc yo na Ngwanda boza idéologie moko parce que même Ngwanda ceux qui azaki résistant solo alingaki ko s'inspirer na idéologie ya Moïse Tshombe. Moïse Tshombe Mobutu abengani ye, Moïse Tshombe asala nyonso tout pour récupérer mboka na Minduki. Kabila azo diriger na ba arme eza défi, Kabila akolongwa na violence. Kabila aya na violence aboma papa moboko na ye Muse. Kabila aya na violence, Kabila aya na Minduki, ayoka kaka Minduki. Alors soki bino boza na branche armée te, soki bino bozo kanisa ke na ba corps na banini et ko benga na Kabila te. Quand bien même que communauté internationale, tout le monde dit président, il y a Union européenne, na 5 présidents bazo kita na Congo pour nous soit na Kabila. Et tout le monde peut, boza na ba Facebook na bino na ba ni na bino, bokomona ke ndeko na biso oyo ya Ngolais Eduardo alobi azo kita Kinshasa ko ke soit na Kabila, soki Kabila a comprendre que faut le pouvoir anyokoli ba Congolais trop azo mérité ko za la président Congo te fois long. À moins que ça la poisson d'avril peut-être pour tous en avril. Mais dans la zone du magasin solo, so que ça na muto ko changer situation à côté wana ezali bongo Eduardo parce que ça moi na njili aza moi na botami na Congo malgré Mobutu asalaki mabe, malgré Mobutu akopéraki na Savim, mais Eduardo kikino esali azo linga sauver Congo. Donc na ngonga oyo délégation ya MONUSCO, délégation ya ONU, délégation ya Union africaine et ko kitana Kinshasa ko kende ko yebsa Kabila bavanda na Félix Tshisekedi na Pierre Lumbi ba reconnaître bango lokola président Tshisekedi na président ya rassemblement pe premier ministre. Donc Bruno Tshibala d'ailleurs balobi était lisune mususu wana ekufa po na mbuji mai agenda ko yiba mbwa na soso. Alors mutu anengwana ki ministre na ki premier ministre na et osaka ki muyibi et osaka ezangatina. Donc breaking news alelo eza ko yinda félicitations na ba congolais no babimi par-ci par-là pour que le koyamba leader asika o ezali Félix Tshisekedi. Ezaki bo ba sangwa Congo na banda ko na bino avec proverbe 30-30 Yesu azanzambe, Yesu aza résurrection, tozali toujours na système à Pâques, Yesu alobi ete nayaki po na ko sauver bino. Nayaki po te bato bakufa ki bazwa bomoi. Pâques ya lelo esekisa vie na yo, esekisa santé na yo, esekisa ba faire na yo, esekisa bomo ya bana na yo, esekisa vie chrétienne na yo. Ezaki bongo proverbe 30 depuis mon galema. Bye bye, Jésus-Christ Seigneur.